Bonjour, bandeko nanga ba Congolais. Ezanga ndeko na bino awa na Kinshasa Ibrahim Kabila. Na Lisusu lelo liboso na bino pona depuis ba événement oyo elekaki nazwaki temps ya kosolola na bino boete pona koyebisa bino pe makambo ndenge nini eza kokende. Boyebi nasengaki mort ya Laurent Désiré Kabila, donc jugement na esalema oyo azali moko papa na biso. Et puis nasengaki lisusu biso bana nyonso ya Kabila Laurent Désiré tosala test ADN pona toyeba na bosolo mwana ya mzee nani. Et puis troisièmement, soki toyebi il faut bayebisa biso papa na biso atikaki tonga nini, eloko nini atikaki pona aza pe na bandeko na ye bapapa leki baza, batata mwasi baza, bana bazali, basi na ye pe bazali oyo basungaka ye na baliki na ye po mutu na mutu azwa ataka mwa eloko moke moke ezala na mémoire ya ndeko na bango, mobali na bango, papa na bango. Mais boyebi bino nyonso nakoki koloba lisusu te nazonga nsima ebele. Boyebi ndenge makambo elekaki, ndenge batindelaki ngai bato baye koenleve ngai, ntango baye kotindela nga bato baenleve ngai, bato wana nasengi bango papier baboyaki oyo eza te nini. Bon, malgré bazalaki makasi mingi ndenge babandi yango bayaki bametrize ngai. Chance ni tete koganga na population bayeba elinga kozala eloko mosusu. Ntango naye koganga population ayebi ke bazwi nga nde bakendaki na ngai epai ya général Kasongo na province. Tokomi wana natuni bango question nani afundi nga plainte eza wapi, ozela mutango azoya aza wapi, nasali nini nde bayaki kobimisa. Namoni kaka baye na plainte moko batindi yango na telefone, baye koyebisa nga o Mugalu nde atindi plainte. C'est vrai, sikoyo soki Mugalu atindi plainte pourquoi bokoya boye na désordre bo? Naye kotala namona plainte yango mutu yaki awa te nde eza nde ya flash, botala na telefone na papier bozoyebisa nga bake kofoto kobimisa ngo rapide baye nango. Bon, toleka wana tozala un peu rapide, l'essentiel toza nango besoin toye kokende rapide ndenge basalaki makambo na bango rapide bomonaki parquet pa nakomi kuna bapose nga bakestion na tuni na bisa va problème eza te, nga nakoya na babiloko na ngai nyonso ndenge ezali jusqu'à ce que na memaki jugement na ngai ya kolakisa ke naza ya solo mwana mzee. Et puis nayaki na passeport na ngai oyo Mugalu apesaki ngai yango ntango tozalaki na Lubumbashi après savoir kosolola na ancien président de la République Joseph Kabila wa babengaki biso nyonso famille toyaka. Ngai nasengaki oyo yanga mutu na mutu abandaki kosenga na ndenge na ye, nga nasengaki yanga na Alobi basalisa nga nakende bapesa nga moyen nakende kotanga. C'est ça. Azongiselaki nga réponse ancien président Joseph Kabila alobaki bokotala yango na Mugalu makambo wana nde Mugalu ayaki kopesa nga passeport na $1000. Apesi ngai nde nakendaka kotanga, kendaka Kenya navandi kuna papa sili nde tina yaka kozonga lisusu nalakisi passeport nanga. Sikoyo esengaki nini bana mboka boyoka, bana Congo ba diaspora boyoka, esengaki ke ye Mugalu aya tosala confrontation biso na ye nde boye loi esengi. Juge magistrat bengi Mugalu azoya te,
soka ye amataka kaka likolo nga moko na yaki lendi na moni amati kaka likolo akiti na ye aboyi koya kokomepa ya poke nga na okanisa babenga nga babenga nazongi mardi lisusu na ye même chose o azoya amati kaka likolo akei avandi na yo nakoti ti epa ya ntango koreklame na ngai ekomi makasi nde avocat moko namonaki avandi wana magistrat alakisi ngo abi te avocat ye abi azoya topesa ye 30 minutes tozalaki nanu na 13h rencontre ezalaki ya 13h biso tozalaki deja 16h nazela lisusu 30 minutes tokoma deja ba 17h wana ba 18h biro baosala nini bakokanga nazongi me nazwaki décision na biwi ye nde afundaki nga lokola afundaki nga bato oyo balandaki nga ya kokanga nga wana esengeli na général Kasongo afutela nga biloko na ngai wana nyonso oyo baelema na ye bakendaki kokanga ngai koaleve nga na biloko na ngai nyonso bafuta yango soki ke ezali bango baza plainte wana lokola mugalu nde ayaki kopesa bango bayebani eloko nini ya kosala me ngai naza kuna te na makambo na bango ngai naotala nde justice bazongisela nga babiloko na ngai nyonso oyo bazwaki epuis justice alandela ye mpona plainte contre enlèvement extraction epuis na nini na eza na ba nini mosusu natali wana na komite me ekozala naza siri na publiaki plainte bomonaki yango eloko naza kosenga yango wana bazongisanga na bato wana epuis eloko mosusu nasengaki epa ya nani magistrat nasengaki magistrat il faut apesa biso ngai surtout réquisition epuis atindela famille nyonso réquisition bato nyonso baya eza ba Joseph Kabila banani baya epuis ayebisa mugalu mama wana na papa wana oyo ya ngai ye mugalu alukelaki ngai baya po tosala ngai na papa wana na mama wana test ADN naza pre soki nasilisi Joseph Kabila pe na Jeannette nazoi baya basala test na musée awa tomona ndenge nini ba résultat ekosalama epuis test na biso eza te tosalela awa il faut totinda yango ekende étranger basala po ezala tricle te nde yango eloko nakoyebisa bino toza nango pour le moment yango wana seke esangi ekoti mobulu mugalu akomi kokima magistrat oyo ye moko ayaki kotika dossier akomi kokima donc makambo ekomi mobulu eloko ya misato na koloba ezali sécurité na ngai na lancé appel Lisusu na garde de la nation garde de bon fonctionnement ya constitution na biso ya mboka Félix Antoine Tshilombo naza kosenga mon président naza peuple na yo biso nde tovotaki yo soki makambo ya boye ezali beta sete kaka ndenge obetaka wana toyoka yo loba atoza mwana mai na ngai atoza pire ngai mais soki oke à côté na justice ebengi okokende korépondre monsieur le président nasengi protection na yo ezala mpona nini chaque fois soki naza kokende kosamba baza kofilenga na bato moko non identifié baza kolanda na badip moko filme makasi vi nanga ekomi ya danger peuple congolais boyeba mais ata ndenge baosala bongo baobangisa ngai te naozonga nsima te naobanga te parce nayebi cause oyo nazoreklame eza cause juste nde yango eloko na ngai nayebisa bino nyonso misu na bino ezala na justice botala ndenge makambo ekosila nga na bango baplainte oyo aza koya nango avis de recherche oyo azalaki nango auditora eza ya lokuta eza baje na ye mugalu asalaka ntango babandaki komanipule justice toyebi makambo na bango bien yango kutu babandaki koempêche biso ta wana toreklame badroit te mais awa naza koreklame droit bana na musée famille na musée bazonga na nzela na bango ezalaka kaka mutu moko akobima na famille atelemisi
pona batu misusu pe bazwa droit na bango. Sino te soko yebi ko senga droit na ote eza na muta ko sengela o droit na ote eza na muta ko chao ba na ba droit na ote. Ba Congolais na sengi bino merci na soutien nyonso bozo soutenir nga merci mingi. Et puis nako pesa bandeko na nga nyonso na Katanga mbote ba camarade ba yaya ba papa na biso nyonso oyo muzatika biso na bango kuna toyebi papa Kyungu merci mingi papa na ndenge ozoyebisa batu verité oza témoin ya solo ndenge tata mwasi shangasi yangu Kibawa tata mwasi nanga Kibawa bandaki koya wana tozoya tozomona yo papa na pesi grand frère Moïse yaya na biso toyebi azaka na mutema malamu Moïse Katumbi na Lubumbashi merci mingi na ba soutien na ndenge ozo éclaircir bango boya pe na ba Tanzanie oui c'est ça quoi lokuta kaka ozalaki wa biso toyebi yo yaya na biso Moïse mais bakomaki koyebisa biso o aza Congolais te nini te toyebi ndenge ya bato wana toyebi ndenge basalaka. Grand frère Moyambo merci mingi na soutien na bino bolaksinga ke naza leki na bino bokoki kotika ngai te merci mingi na peuple congolais Kasumbalesa Mokambo Sakanya Likasi Kolwezi ba soutien na bino nyonso naza kozwa pe Lubumbashi et puis Congo mobimba soutien na bino surtout bandeko na ngai ya Kinshasa merci mingi na bino soutien mingi bosali na bandeko na ngai ya este naza koyoka ba soutien na bino bandeko na ngai ya Kisangani kuna na Equateur tout nyonso Congo mobimba merci mingi nga ndeko na bino na kolemba te nazo continuer na makambo tina suka en tout cas tolandela makambo ndenge esengeli justice esalema test ya ADN esalema nde eza problème babiloba loba ane eza na tina te bino nyonso boye toyeba ndenge ni tosilisa makambo nasengi kaka protection na ngai communauté internationale ba droit ba organisation ya droit de l'homme international nasengi bino penza bo sécuriser ngai misu na bino ezala likolo na nga pona naza ko se retrouver pour le moment na insécurité totale nasengi bolandela makambo justice esalema na bana ya musée bazwa ba droit na bango mort ya papa na bango esalema na ndenge ya bien nasengi ambassade ya États-Unis d'Amérique bo protéger biso bolandela pe procès oyo ekende bien mort ya musée toyeba eza ba crime contre humanité bolandela ngo France Belgique botika dossier ezala boye te malgré na lobi na lingala langue nationale mais eza na bato bakoyebisa chaque ambassade na ba langue na bango oyo bayebi. En tout cas merci mingi naza malamu te santé eza malamu te nayebi te eloko nini basalaki nga mais nakosenga na procureur il faut na sala pe ba test ya ba malade mais kosala yango il faut naza na sécurité po ndenge baza kolandanga bongo nazoyeba te balingi nini. En tout cas merci mingi na peuple congolais makambo ezali wana tozozela mugalu na plainte oyo totikaki aya a répondre merci mingi la lutte continue.